Tata mwanda velela beton tela ukufi mulomba ndinga kwa nteno idina tata mwanda velela tukulombele wabakafulu wasikidikisa bana bako Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kimbangizi moye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Uwe, Embazie, Bilovia Kule, Yangalala, Esengote, Kiesevoka Kiesekui, Saivoka Saikui, Ilenda Kweto Seva. Namun ini tu setelite. Ayeli ayete. Tomoni bangote. Bangote. Voilà. Bosi mbeki kawana ngai na koloba mingi te. Tosoki totali papa mfumalongo papa kisolo kele papa de ngenda bazali kosala na papa na bango lelo pe toyekomona ke tozali kosala na bango tokotika Ikamu munene pamba te nzambe alingaki bongo pa tozokende makambo ekozala awa ezalaki na 5 mois 88 89 bapapa balobaki mingi 3 5 15 tokobandela na 0 yango te balobi 100 ans soki ekoki ya lingomba bokomona oyo ekoyela biso po nzambe deja asi aningisaki mokili na ye aza kotala na oyo bakotosa bakomonana na ntango wana batosi te nzela ezali kosalama te nzela le 6 février toyokite donc oyo etikali bamosusu baya kosala mei bakontinue bango nayoki bien te oyo balingi bakontinue lasi ala mosabilité
Nabongisa bon ngana suki wana toyoka nano ye moko tolere tozokende tolingi mpe umela bazozwela ye na kwili ngongo soki asisika totiki bango nzela bakei toyokani papa napesi yo micro. Kimbangisme oye! Nkamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Ah oui, Yandi Kaka. Kaka ndenge bolobi wana. Donc maloba na ye ezali nganga. Moto akobuka mibeko na ye etali ye. Voilà, nasepeli makasi ndenge boyambinga nesengo ngai mwana na bino. Ngai na ekoyebisa bino kaka to conserver makambo yo tosito bandi. Misala ya mboka na biso ezali ebele nano. C'est vrai na bambula mitano na utolekisa na bokonzi na kokaki kokokisa makambo nyonso wana te. O mboka na biso ekweyaki penza na se makasi ndenge boyebi naza kwa prendre bino eloko asikate. Kasi o ezalaki ya motuya ezalaki ya kobanda kotia mboka na nzela ya malamu. Na bandi bilembo ebandi komonana. Ezala pona église na biso ya Kimbangiste tout comme ezala pona mboka mobimba. Yango nazali kosenga bana mboka bosala ngai confiance bo renouveler ngai mandat na koka ko continuer na misala oyo na bandi ya kolembisa mboka. Toza na mboka kitoko, mboka monene, mais bato nyonso bakamwaka yango que comment se fait-il mboko oyo eza na bwanya mais bango moko ba Congolais baza na pasi. Nde likambo nga na telemeli yango wana. Nalingi bana Congo babanda kolia na motoki na bango kosepela na mboka na bango. Baki makalisusu Congo te bakendaka na mboka bapaya alors que kuna bomengo ezali te. Bapaya kutu nde balongwaka bisika na bango bayaka koluka bomengo awa na Congo po bayebi kezali. Biso nde bana Congo na ebite bakanga biso misu to nini tozo préféré kokimaka mboka na biso tokendaka bamboka bapaya. Ngai nazwi mokano wana ya ko bongola situation oyo ya bana Congo tolongwa na pasi tozala fier ya kozala na mboka kitoko mboka lokumu. Makambo ebele ya kitoko ezali kozela biso liboso tozokende. Mais esengi nde tozala vigilant, tozala na bomoko po banguna ya Congo balali te. Banguna baza kaka kosala maemanso po ete Congo etelema te, bana Congo batikala kaka na bowumbu. Yango bomoni nga na ye kokangama na papa po nayebi ke papa po nayebi ke papa aza na sekele wana batikela ye pe na bapapa.
yango bomoninga na ye kozwa mayele awa na ye kozwa mapamboli sikoyo lokola nzela eza polele bino bandeko na ngai ndenga na teli bino motema bopesa nga makasi oyo papa asengi mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te bomoni lelo mvula ebeti me biso tobangi yango te ezala pe bongo mokolo ya le 20 décembre mpo nalobi na bino banguna ya Kongo batelemi bazali kosaktive makasi mpo babebisa likambo oyo bakongole balingi basala le 20 décembre esengeli totelemela bango bamesana kobanga peuple bakosaka biso neti sikoyo baza kokosa biso baza mpe na bakandida na bango kati na biso ba 26 kandida bakandida na bango mpe bakoya na maloba kitoko bakoya kokosa bino me soki kaka bopesi bango confiance bazwika bakamati mboka bake kotekela banguna bokeba bosala keba na eloko wana mboka na biso bazali koanvie yango makasi po bazwa yango esengeli bakabola bana Kongo tozala na bomoko te tozala divize to bomanaka toswanaka bango baoya kolokota sikoyo biloko oyo baza koluka na mboka na biso kasi esengeli totikela bango lisusu ngonga wana te totikela bango su nzela wana te bosunga ngai mpe nayeba ndenge nini ya kosepelisa bino voilà nde mwa maloba mike nazalaki na yango na tondi bino su botondi nalaki bino ete soki maponomi eleki na kozonga lisusu awa pona pesa merci na papa pona benediction apesi ngai nzela afongoleli ngai pona pesa bino pe merci pona bavoi oyo bokopesa ngai nkolo apambola bino kimbangisme oyo nkamba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye papa Simon Kimbangu Kiangani oye Nicolas Pambola Bino, merci beaucoup. Ah, oh, les familles, bah, bien sûr, on peut attendre les Zaki kuna bega mimi simama yeye lakini sina mtoto. Ndio kia kwa mbote. Ndio ya malamu. Sala bego sate. Tendinite. Ndio kwa nini Kamba salisa asa pebiso to sepela. Yo. Ndio kani sibo gomba ngai de dimisinga sisi. Allez Dieu, ma bonne la bino. Regardez la bino pour nous la tête. Si nous continuons con le dato che viene là, tu sei là. Così io mi occupavo passer, io andavo a locare papà. Imbangitwele tolandi maloba ya tata na biso, maloba ya mokonzi na biso, maloba ya kandida na biso.
tokobomba na yango te tolobi bien biso tozalaka deja bana ya chapitre 20 ya Exode. Donc numéro wana kobosa na yango te soko okomi wana Exode chapitre 20 tika toyamba maloba oyo ya motuya oyo tata na biso mokonzi na biso apesi biso okombo ya tata mwana pe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo tika pe tobongisa maboko. De suivre, voilà, c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo qui va quitter la cité d'Nkamba, direction vers l'aéroport d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Jos Malanda, papa, il est déjà 15h10 heure d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà, c'est le véhicule transportant le chef de l'État qui se dirige vers l'aéroport plutôt d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, excusez-moi, parce que nous venons de suivre sa communication, nous venons de suivre papa Simo Kibon qui a dit, et aussi le de la ville d'Nkamba qui a dit au Kimbangis, surtout numéro 20, au sein de l'église Kimbangis numéro 20, c'est un verset qui est tout le temps utilisé au sein de l'église Kimbangis, de 21 à 17 mai. Le candidat numéro 20, c'est Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Merci beaucoup. Maman Isaac Ndotondo pour la langue du Congo, papa Josi Malanda et maman Tina aussi pour la langue française. Voilà, c'est les chefs spirituels avec son conseiller papa direct et papa Mbeza Kiangani. Merci beaucoup papa Josi Malanda, langue lingala. Botondi papa Benoît, botondi bandi.